Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe Kakandenge Ngana Binoto Solaka. Nicolas Nyoso de mission, nous voulons savoir mission Rataka. Jamais Nabandako Nabino Nalobanini Nakolobate po bakache bakosangana de gauche à droite. Babeta ngai fimbo ay nakufa. Allez, bakundanga na seke mo. C'est à terre bana des aboka. Si champion local azaka molai, nazaka nanga molai te bola na ndena to bolete na mo pousse lokola mwana ya 2 ans. Kasi ko basija ko tonga te. Po ngai na matisi bescalier. Cette fois-ci bande ko bana bande mission c'est bien que non. Nazo sala mo ba voyage mikolo mo mingi boyika ye. Bino ne botenga na ki Hollande. Na ote ba voyage na zongi susu mais nazana nu awa mbaloyo tokolo batelo bate pona nini. Championnat et salami pour la deuxième fois kasi nato melo moko bana basi ya kati ya Congolais ya Congo bazaka te. Championnat liboso salama to moyeka ba mibali. Championnat mibali salami to moyeka ba mibali. Est-ce que bana basi zalaka? To zalaka te. La reine Shakira, femme de Thomas Kiki, à vous, beauté la reine Shakira. Beauté, champion local, Maboko Yanzambe. Naboy n'a pas problème, pas bien, bako. C'est quand ça na Shakira, balo baka mingi, bako pola kabatu mingi, beki bibi pola, banini, tena le beki bibi pola, tena le beki mutute, na ko le beki mutute, nazo baka vérité. La reine Shakira, kala bwende no ki mission ngai. Bon, on a déjà un voyage. Quand on a été Luanda, ça qui suma ba quelques voyages. Bazali vraiment na qualité. Mais ko ya nanga vraiment na qualité yango na ye. Après ça na makambo bona banda ko sala, singa vraiment tena zala pendate. Donc ko ya nanga tena nyosu yango. Ko ya la reine Shakira yango na lobi ya bana banda na ko Pablo la, to pesa vieux Prosper Bakine, mbote ya tout to zali tel père tel fille. Chanel Bakine, yena Brinette Lonzo Kakasi. Na basé ko babongo vieux Eric Itola, babon guérison vient na ko to zali, vieux Eric Itola e bongo Edi Engende papa social. Na buka ko kingo nani to buka ete kingo la reine Shakira pa buka mutana kingo nde mona lobi ekirigo bichingo bila mais c'est Paul yo yango yo kasi na pesa nani mbote ngana pesa mbote mais nazo bengo zo ya mbanga te na pesa mbote te na bande mission na ngai la reine Shakira tu veux sur wana na boaki bato na boaki tu ba papindo ngale voya donc bato ba suma champion local na moi viens nga pedingo male kutime papa na kinge kuime donc Vieux diga, neni chaîne est tellement bien. Ma chaîne batu basaka ba chaîne moko pona ba pona to landa kati Congolais moi mingi pe ba masolo ba kati za ndeni vieux diga ngwana vraiment. Nani Mardoché Elle Mardoché. Donc bambo te belé, te soza pe na mboka nini kulozo kanti. Danger. Donc mutasala zo bana boka kete. Ye Edi Ingende. Edi Ingende pas social. Est-ce que babuki o kingo yebisa mutu wana na problème na mama lopango. Da problème. Tu veux dans l'histoire muke la reine Shakira. Tu veux dans l'histoire le to nini fétiche te. Tu veux dans l'histoire nini to mona ki championnat e bundimi na chango, championnat bundami lisusu na Moamba, mais to mona bana baso ndi bobunda te zani. Ok, merci mingi pour la motuno tuningai likambo wana il faut déranger biso. Bon, to yebite qui fait na catch congolais, bana basi tozaka à côté. Donc on dirait que tozaka à côté. Donc là on na mona ba bengisi bana basi, oboya mwa réunion moko boyo to préparer loko boye, biso ba tchaka biso lokola ko tcha. Donc tozaka doda bino ko doda. Donc la kake, elo mo boeza, ba mfo mona pe ba basi to benga nani to benga libola si. Tocha koma mwa bana basi feza la wana. Libola bo bundana Shakira te. Libola bundana étoile. To Shakira bundana ebamo, on comprend. Donc ba biso net on dirait elo mo so ko lambi biloko no pondu, ko lambi yango bien. Obi pondu nga pe bongo fona cha mwa mungo. Soka mwa mungo, tipso to kwa mungo aka na kacha. Donc merci à toi na Charles Showman vient nga Charles Showman. Muto asala ki initiative que non. Batombola kacha bana basi malheureusement ils aussi mbakate ayaki na ba initiative mais il peut fort yo yebi de lo kati soke to mom na kati ya ville centrale à Kinshasa asombi ba ceinture ya cher aina on la fédération tout ça dans le championnat bana basi mais malheureusement bon Charles Showman ba merci de papa continuer musala toujours et qui est liboso donc moto penda afanda ki a raisonner que na kati ba mama kaba peut-être son âme repose en paix en tout cas. Maman Rita, donc, auto les la sipo, non, j'étais au vendredi, pour jeudi, dans la vie mensuelle. Maman Rita, paix à son âme, vraiment, de Siko Zali.
nabi ke molimo ne pe manakimia bien sûr abimaki na kati comme na mosali na nzambe lelo azati atikaki biso tozati na matanga donc tozokunda de te na biso kasi père na biso mosusu bingo auti otika biso collègue na biso mosusu akufaki na kankokolo donc toza vraiment na babinga bakatiaka ebele donc mpe asona mama Rita oyo basalaki première fille na kati ya RDC babundi mpona babimisa lelo oyo po biso tolula mpe kati ke bana basi mpe bazobunda tolula ngo na nzoto bamama wana basere wana lelo totikali kaka na mama moko Chic Rose na Amazon donc totikali kaka na batikali kaka de oyo biso tomona na miso eza Chic Rose mais bazwa basentire te te bato te sentire liboso na RDC eza mama lopango na makasi ya maître Showman Shaolin en tout cas ye nde akanisaki bana basi nde ayaki na ceinture wana ndomoni lelo la ranchakera champion du Congo. En tout cas maître Shaolin musala kitoko ekendaka bongo na polémique te nazala na polémique te na polémique te n'est-ce pas bien tondi marape bato apo akabulaka te ouais apo apesi na gauche apesi pe na droite ouais ata ya bana mibale ebele lelo ba championnat so epesi classement Shaolin aza na kati ya initiative ouais bana basi pe atali alobi te koto pe foto tombola mpo bango nyonso baza bana balingi eloko biso toya basi ntango tondimaka kosala kati eza facile te mama moko boye aboti mwana ya mwasi mwana naki akomobunda kati eza facile te mais ntango tosedonaka corps et âme ezali bato ifo bamonaka ke non na kati ya RDC eza na bana basi moko mpe bosala espoir kati po toa mpe na bafanatike ebele oyo mpe balingaka komba bayembala ekoleka azolia na ye batali komba Shakira te tika zonza komba wana bolanda yango en direct nataka en direct na bapelo kaka botelanga komba Shakira botelanga komba bolanda yango tala balulaka biso par rapport à l'initiative oyo papa na biso Charles Showman asalela biso yango nde salike lelo kati ya basi etombwana lokola pe baki kopesa epai ya mama lopango na se monsieur ke ngai nde nazali mama lopango na se poser na se planter akati ya RDC po banda na toi ceinture na 2017 si lelo ndenge outi otuna bachampionnat ebunda tobundaka te nayebi te na championnat du Congo soki bakota bango nyonso po toza mpe ebele te ntango bakoplonge biso na championnat du Congo namona apesi bazopresente baceinture ya biso bana basi bapresentaka te lobaka nga mona sala bemission naleka na batv nalobela ceinture na nga elikambo boye kati féminine na Congo ezalaka te resistaka te en tout cas à part ça boye nazobeta peli solo ke Charles Showman merci à toi so bomonaka mo boye champion local abeta ba Sylvette mo boye bien ba dessiner ba beta ba logo mutu apesaka pesi pe mutu amoni te Charles Showman obi atindela ngamo ba ba bilamba ba ba cameraman ya ba journaliste mais abeta li solo te soka atindi aza pe mutu oteke no atatindela mo eloko aganga te ngo lobi boya siliki yalinga bongo en tout cas Antrino limbisanga Antrino na le batene munoko ndi polo mais oyebi eloko moko olobaki awa na lekaki yango mifuna zongela ngo ndambo obi ke mama moko te alingaka mwana ye aboti ya mwasi akoma sportif akoma akolinga akoma judoka akoma karateka akolinga tasala box akolinga te asala kati mais yoske osala na box na kati siki mama bino alingaki we ok la reine Shakira atindama sportif anotama sportif nakola sportif naokende sikoyo konage na ba 18h donc naokende kana ki sportif mabesko eza nini mama na bino akowondima na ye yo okoma katiere na pasi kaka ndenge andimika bon nandimika po la reine mais kokoma nganga féticheur yango nde makambu yango nde apesaka okisango inaoka mutu moko aleka abi pa yenda ki obanoki bakisi pa na ye la reine Shakira aza koko ba chef coutumier koko na nga mobali aza chef coutumier koko na ngai waboti papa aza chef coutumier waboti pe mama chef coutumier nabotami na katikati ya ba coutumier mais non ozaki ndokeza na gauche na ngai na botata na ngai mutu moko takoki kolobaka ngai na lenage na pesa Shakira kisi aza te sauf que moi mukie mutu akometa te mpona Shakira ezaka papa na elingwe moto na ngenge oyo alobaki ezwa mbeli basala coopération boye bakata na gauche bakata na droite soko osimbi koto ya kelibela soko osimbi koto ya kozonga soko osimbi priere oyo ya kosala boye apart papa na ngai elingwe naka na motu te oyo akolobaki ngai napesa nani nga na bato oyo na forma ozosala mpe bakisa lokuta bayebi mpe yo te escroquera bato na ba YouTube na ba wapi escroquera no bato bayebi kozaka nganga mais la reine Shakira oza escroc
motema bomawa ya la reine Shakira azwi yo commission fétichère reconnue na kati ya monde monde mobimba pe yebi yo batio pe kaka un fétichère mais soki oleki na TV olobaki la reine Shakira azalaki c'est pas nanga mais il faut ça la fou oza la fou oza normal te nga naza la reine Shakira nga naza koko ba coutumier et puis naza motetela bato oyo bapesa lwa na kati ya RDC de mabela ya Congo yokaka yo bamama na ngai baza famille moko na Lumumba otetelaka mambo otetelaka meteme limile kono tetela wana nga nazoyoka lisusu te wana obominga matoi obominga matoi nayoka te batetela bolimbolela nga alobi nini nayoki kaka 100%. Ntango olobi bongo nazongi suki olobaki oyebi apasa bolimbisa ete wana monde makambo bakache mais na fétiche loko eza na kati tokaka paster moko alekaka batete alobiki non te Shakira wana muta escroc nini mais il paraît pasteur bakangi escroquati escroqué pasteur wana bakangi escroqué pasteur wana donc mawa tro nga napesaki bato lisese na 2018 nalobaki napesi bino 5 ans tous les pasteurs oyo aloba kombo na nga na ndenge mabe aobima na mpwasa o bapaster akoluka la reine Shakira osalaka nini tala nzambe alobi boye nzambe alobi boye peut-être mongongo na yo nzambe akokota na kati na yo mongongo na yo etikisinga oyo na osala ese ndenge nasalaka boye nayebi te ke ya lisumu naza mwana paster papa na ngai ete paster nakola na Bible na kati ya ndako nalala na Bible na moto ambesi makambo nga nasalaka bakanisa teke nayebi ke naosala lisumu to naosala bonzambe nayebi te donc mokolo oyo ngonga na ngai eza destin na nga mpo nzambe apesa motu tout destin oyo nga nasalaka sikoyo la reine Shakira nasalaka destin sauf ke na Bible balobi oyo abomi mutu abomi eloko ya nzambe akoki kolimbisama te nga abomaka bato te nga naza na ofeli nawo nabokolaka bana bitike na ndako na nga nabokolaka bato mpe nalesaka bato nalatisaka bato mena na mbongo te na mokie nazwaka ata mwa 1000 fois nakosomba lipa mpe tokatani moke tomeli mai mpe journée leki la reine Shakira oyebi obendi mayele na nga moto oyo babengi nganga ndoki nzoka azalaka na orphelina mais oui eya sikoyo opesa nanu bapaster wana oyo bazokangakanga mopapamba un message moko nalobaki mpona bapaster boye kala mingi te verité bapaster ekobima mpe ekoyebana kala mingi te napesaki 5 ans nabaki moins de 5 ans okomona bango na baécran na batélévision na bawapi lelo yo wana te abimi l'écran mpe mosusu akobima baza ebele surtout asaka numéro na wana numéro na nga journal ya journal mais nakolaki so akoma bimisa mbango na cantine esprit de voleur volé pasteur na kati église esprit de voleur volé obosaba numéro na biso oyo tosaka na kati donc wapi église wapi bondoki wapi kisi wapi manji eyebana te kongo ekomi monde ya désordre ata nzambe akosepela te na mokili na biso nzambe soko abe abomango ekoleka na Sodome na Gomore Sodome na Gomore moto nde kitaki biso bende bando ozala oyo abandi kopela moto oyo abandi totaswi nga na ozika te nga tozozika bana bitike babwakilanga mai moto ekufa kaka bana bitike onga na bokola ko na suna bakozala bakantine na mai baobwaka nga ozika te me bino bapaster oyo boyoloba koma nzambe mpe boyosakana na nzambe na nga wana nzambe na nga attention na bapaster oyo bozotambola na kombo ya bonzambe na ndenge lokuta bokomisa kombo ya Yesu marchandise. Oui, je m'appelle maboko ya nzambe nayebi te naloba nini bandeko bakomisa kombo ya Yesu marchandise na bango kasi wana makambo na bango etali ngai te nga nazaka molobeli ya catch congolais tozonga na catch la reine Shakira tobetana lisolo moke sikoyo Shakira lelo bazota ba championnat te mais tozoka ozobundaka lokola mungwa to ok nga nazali président na kati ya club Temple d'Action Royale nazali fondatrice ya club Temple d'Action mpe naza mwasi ya liboso na kati ya Congo République asala club moi ça liboso na République démocratique azana club oyo ye moko asali pe azana bana mibali na kati pe bana basi aza kobundisa pe kotambolisa bango
eza la reine Shakira en félicité na kati ya club naza na bingambe mibelu mutu lokola bébé Ntchor la prince de la catch azaka bapake aza ngambe mobali mpenza bébé Ntchor naza na char de combat Elias Elias azaka char de combat naza na super aigle ya moto ya moto yazali vice président na ngai tozali na Zombi Yannick mwana zombi padre aza na kati ya club toza na avatar bino boye bakise makasi na bébé mwana zombi padre club na biso bato bapolaka te le seul mutu asigné dingwe abunda dingwe sérieusement anyoko monisa dingwe pasi aboya kuta akati ya mai ya kalama makala bato bazalaka bayebi abie dingwe soki pende ozaka te kati ya mai kati ya pont dingwe koka te atunazonga donc aza na kati ya club toza na avatar mwana ya mystérieux mwana ya mystérieux en tout cas toza na papa kanza susu nani papa kanza nyonso naka bana bakartier aza mwana ya ninja bebe yake ninja bapoali avanda na makala mwana na ye ya liboso kombo na ye papa kanza tozali na kati ya club na kati ya club tozali na tombo blanc aza na kati ya club na biso na kati ya club tosi na bosa bato mosusu baza ebele soki na bosani komono don un moko na obwaka yo bon nayebi te wana abeti lisolo ke soki abundaka eza parce que aza président club babengisaka mpe babengisaka club na ngai na baclub mosusu neti sikoyo tana koma na club ya balipasa eza na nsima nimba na ngaba obunda kuna nabundaki lobi lelo mpe nde naboye tosise émission na préparé naki obunda wana tokomi kokende vers fin émission na biso message moko asoka parce que minute nanga komi na suka mais naza na baquestion ebele na ngai natuna yo vraiment mais na stoppe émission nanga mpona lelo message moko ya suka bamessage asuka eza te mpo bamessage ekoya lisusu ebelebelebele mpenza nde na boye naza na bamessage ebelebelebelebele na mokuna ya lelo mokie kaka oyo nakobwaka na minute oyo nazongi na bapaster nzambe bapaster message na ngai ya suka ezali bapaster boluka elongi ya nzambe botala nsima bozonga na bokoko na biso to raisonne makambo nini Simoki Mbangu aloba to raisonne mama Kipavita tozonga na bokoko na biso soki tozokende na makambo oyo toyebi te lobi topela bamoto babinzamba totuma mokili oyo koleka ntanga Sodome na Gomore bapaster surtout bino bato bosimbaka bible boloba makambo oyo bwana livre éducatif bosa makambo oyo eza na kati babi kokosa te me yo oleka na tv ozokosa bato ozwi basere na yo opesi bango numero na yo ozwi na tv opesi numero mosusu bazobenga na telefone mosusu mpe na numero mosusu bazobengo ozwi telefone na double sim otie na tv babengo na numero mosusu oyo opesa na bato na yo numero mosusu nde ezoleka na tv so babenga oyo ekutaka kaka toujours oza na communication te oza kaka na communication mais kuna si bafrère na yo wana bato wana babengi yo eleki ntango bino baleka na baeglise boteaka makambo na biso ya bakatiere na makambo na biso ya bonganga boyebaka teke epesaka mpe biso kanda yango na revese bino botika bobongola mitema boluka nzambe ya solo nzambe na nga boza solution ya makambo oyo boboya nango besoin soki bozosala kaka makambo oyo bozosala tuo nalingi natanga bakombo na bino tuo nalingi natanga bakombo na bino po toyebani tokutanaka na bareunion butu biso nyonso tosala makambo tika makambo kala mingi te na kotanga bakombo na bino na batelevizio tika kotanga te naboyi nanga baproblème ekoma chapelle okale aliaki biloko wana oyo nakondaka makasi wana nakoloba te napesi bamote na ngai na temple d'action royale mon club tokala na bato nyonso baza na kati napesi chaleur ya moto bambote ebele napesi na kati ya famille na ngai onyangunga mobimba donc bamama leki banoko boza tellement ebele naza koko ya bachef coutumier po ta bopapa baza ebele po ta bomama baebele nakotanga bino nyonso te famille eyamba mobimba sauf motu te mais oyo napesi mbote ya mwa mingi kobakisa napesi papa leki eyamba jacques mon docteur papa na nga docteur donc yo nde bambote eza mwa liboke donc soki eza boye yo oza nango mwa 5 famille mobimba bana nango 4 donc famille eyamba mobimba napesi bino mbote napesi famille onyangunga famille na ngai bambote napesi Mimi Shungu Claudine Shungu ya papi pudiema na kati ya Londres mon yaya privé yaya na nga mwana mama na nga Claudine Ani Omoi Jonge tobengaka mingi Claudine
Omoyi. Donc bambote belé na pesi ya nanga mimi shungu mo yaya mo mama yo remplacer ba pota. La so escala ki pota wana on dirait ndozo ningo kota wana ya nanga mimi shungu bambote belé. Donc yaya nanga. Poudiema papi poudiema na Londres. Et puis na pesi mona nanga Caleb. Caleb na kata France totanga. Totanga vraiment Caleb bambote belé. Caleb poudiema. Donc bambote belé. Mwana nanga. Tango zolo ba poudiema na raisonner opesi ozakana leki no puila poudiema. Poko ping pong e yamba poudiema yo matumboli. Ba poudiema te ota ba poudiema. Poko ping pong e yamba poudiema. Na sami poudiema. Dans la Bible, on va poudiema. Pour te dire, la peste reti poudiema. Donc, pas comment bien poudiema. Poudiema. Donc, on appelle ça. Voilà comment Maman longa, Astrid. Poudiema. Il y a aimé. Poudiema. On appelle ça bambote. Bambote. La poudiema. On appelle ça bambote. Bébé. On a vraiment moutété la 100%. On a beaucoup bayananga. La peste banananga. Le phénomène au moins la fille à maman. Trop fière. Trop fière. On appelle ça Poussin et Kili. Bambote. Pour nangai, il passe à des mois Myria. Bambote belé. Donc Myria Claudine. Bambote belé. Myria localité bien Claudine. Claudine localité. Bafani bolimbise azana batebele bolimbisa de belé damso bokilona azaka kapuse suna pese mbote tena so na memingambu na pese bambote belé kombo na ye Noela. Donc na benga kainga mona pese kuma Amida Dengaba. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na kolobake. Aïe, na clôturer Obwa Kaboye. Je prospère bakine mwana dalasi ya tongo makasi kasi. Président Ofudu. Ah, mutasunaka MKDJ, champion d'Afrique. Na moi moi loko moi ni pona sport que le moi liboso na édité na na Burkina beaucoup polo te la calme aïe donc passer à solo beaucoup Jerry Kitola petit na ko mère na suka hotel obake akome na suka et bien wa photo tata ba photo muna de moko ya Fedi Ngoma le coutumier kasi na liboye vient ngai Edi Engende papa social ya yangoyo ekiri gobi chingobi la Monsieur Paul yango wana vraiment na lobano bate na bi papi ndonga le koya choix ezate mutabunga na nzuzu na yemoko ndeke kasi na bosete makolba na boki mon pasteur Brown Bomalika mon berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele yo yango vraiment mama Lili Bwele mama Belami Kamba donc na bosanité na lobi bongo vraiment faut être bio technique na ngamo ba comprendre za muno comme comprendre za bienga bio technique ngamo na boki mon DG Titelongi mokondanga ya tongo mon DT papi fala kasi Miranda Joseph Weljo yo Zike Benjamin Mosiboni aïe ingénieur Didier Mosiboni obosani nani numéro de téléphone non pesa numéro de téléphone nanga plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 oh nyonso moi magam na lobi suye abenga wana lobi nini botika chetolo kala fanda kimia boya atake ye moko na ndenge na ye moko kasi na lobi ke Diane Omoi mwana ya 12 ans na bangenge ya mikolo bandeko soki na bosani kubaka famille eyamba mobimba ngoso modo pe famille onyangunga mobimba c'est na salima be makasi na bwaki mimi shungu yo mo bi pourquoi c'est boy donc quand ndenge zalaka kasi Claudine Omoi Jonge Omono ba bwaki anga kuna race Omono donc Omono yemba donc au toucher place ana Zaki nangelo donc ndenge zalaka famille emba mobimba ngoso modo quoi donc na bosente ko babongo vraiment bino pe ba nyonso buzalaki na bo wana esara boyeka ndenge zakati merci à tous vraiment na bino kuna après bo wana émission bosona sala ngwe funa pesa no ba merci à tous ndeka kezalaka Belamine Kamba motema ya ciao. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga
nayebi ata makambo ya ceinture oyo mokone chaque fois la présent pour aza présent kufite aza pe kati ya fédération bango nde bapesa nga ceinture oyo take champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser kati na minute oyo ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga siboliti o edimwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani ça bandeko chaki amutetela nga na mutetela ti mais abi malgré siboliti anoko na nga na ko beta ye o mezate to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do koyi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba siboliti la reine Shakira et Yinde qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko Yanzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi dit ah no bela bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Bozo kache na bimisi lobi boye ko na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kache mo bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona ba mtu na ring ezali na solo ba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bola l'émission bano bachanga na bango moko akufa bochanga na bato oyo bato wana mike na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shagi akutu yo bozonga na cuisine polambelaka bien olambelaka nani misa bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasi na bunda na mwasi te mukolo wana ba histoire akache kotikala ke siboliti nasi akanaki mwasi wana obendengeni. Champion du Congo, c'est Edingo. Fils champion du Congo, ezali Samson na Kananga. Nyoso batikali bayebi le Congo te. Oh, la champion du Congo, c'est la reine Shakira Katelea. Ezali ceinture nanga, na somba yango te, na senga yango te, na futela ngombongo te, ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabimaki. Donc na na posa ya batu oyo bazala mbongo na mboka na biso batela nga kombana Edingwe moto na ngenge. Ya edi o biso to bengaka icône de la catch. Naza considérer bino na fierté nyonso ke na ko beta Edingwe salité. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Yo général yo na ozo banda lelo na yo ba suna komba général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto na kozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier di Edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozo ba ceinture foko chango anje na ebite soki adaye nango be poisa nango nini na minute ceinture oyo nga na yebi Edingwe wala nga na yebi na ngo te po Edingwe na ko beto mabe ngane na ko saki pour ngai dina icône ya catch. Si bango ba décevoir ngabe na bomi catch. Pour fungula ya catch, secret ya catch. Tout est en ngai. Yesu nani lobate